ngai tango na yebisa bato ke jibe mutu na ye esalaka bien te soki ezalaki kofi mokili ningani biso mpe bato ya kofi tokolala te. Mwana nyonso ya 14 ans bana na ngai banyasi na ngai bino nyonso nakopesa bino dati kaka na voya ya télévision oyo bodefande parce que naza père de famille na blobino jibe mpiana funu na ngai mpo viole mwana ya bato yo jibe mpiana oza assassin. Tu blagues avec moi, on a boxé au jibe. Ndenge zali awa ngai na kuluka famille wana jibe. La bengo jibe mpiana. Unanga naza défenseur ya ba mineur. Que no funu nanga parce na défendre ba mineur. Na bengo na komuno jibe mpiana. Hein? Tout na yo sala tala ndoko na se ya bangi, na se ya zododo, tala ndoko violer moi na bato. Liboma na bengo jibe mpiana. Dans un défenseur ya ba mineur. Na kokota na association où ya ba famille ya famille ma viola bango na okoma lobby fondation na ngai kokoma e kokota sa kombo na yo jibe mpiana. Kenda kofuna nga. Comment aujourd'hui Bonjour, bonsoir à la bande de news sur la télévision, ça dépend de RO kota na émission. So bandeko nanga to meli binoto sur les solo oyo ya jibe mpiana mona soka. Wapi masoli otaki. Bota la émission oyo bomoni junior mpiana bazalaki na France et si kan de konabiso oyo asalaka micro balader a poser la question oyo junior mpiana mona jibe mpiana awangana ki kofelomide. Bandeko makambo oyo to bandi komona ngo ndenge ezokende bato ba comprendre. Wapi likambo ebimi mwana soka bima oyo baza koloba o kisi njora o bona boye bandeko na ngai tomoni ya Laurent Sokoko boti kolanda ye pe bokolanda ye ya Laurent Sokoko azali très fâché. Est-ce que makambo etali ya Laurent Sokoko pourquoi à côté avant problème ebima bandeko na ngai selon batu ba loba ezali bureau to bantu ya Kofi Olomide nde ba s'en charger basila na jibe mpiana. Likambo oyo avaibima Kofi akei France. Kofi azana sima aza okumisa mwana ya wenge oyo feregola mais azana ba problème ba rancune na ye. Il fallait asilisa yango na jibe mpiana bayoka na kate. Junior mpiana awangani Kofi Olomide na micro balader ande kona biso et jibe le va poser question que non ezali ba propos ya mwana ezali point de vue na ye. Alors il fallait ba zura et ba comprendre yango jibe a lobeli pona mwana pe abengaki mwana a lobela kiye mais quartier la terre Kofi Olomide lokola vie aza mutu moko azala toujours rancune yango makambo omoni ya mwana soka babimisi ye parce que baza posa ya konuire jibe mpiana bandeko nanga makambo oyo ezali minene. Alors bomoni yango bolanda na sima tozonga po makambo ezokende. Baby c'est vinanga maman Denise kota likambo na la famille pauvre mutako sunganga zate. Ah ouais. Ah Denise kota likambo to velinga solution na makasi te. Na makasi te na kolobela ngai mutako lobela nga zate ona ekoluka ya Sandalina. Ma Denise sa mama ozape na bana basi kota likambo na ngai. Nazala mutako landela ngai likambo te na souffrir na patienter bana 7 ans. Nazela presa sunganga mais ti lelo. Presa yembanga téléphone te. Lelo ko momo na lokwa salité moko boye. Akota la ngosusu te. Mais ye muta baby CV na bandana âge 11 ans. Abandé ko tianga ba misapi. Zambo te sika zali ayebi parce que muta zali komemanga pas président. Ba oko sa répétition ezali bazwinga toke kuna. Wana président à l'époque ya foot na booking. Na chambre président Zamota kotsanga na chambre président bandini ko tianga misapi ti RECO na 13 ans. Na lokoli deuxième âge 13 ans zemi président et sika président jibe mpe nazali ayebi makambo atinaka chauffeur na ye papa saki lutunga ayaka kozwanga na installé presque na mona ba périodité parce que ba sur likambo ezali na yebisaka Zambo tana bombela mama abiso ndenge président jiba za ko yebisa ngai azo yebisa ngai ndenge wana parce que na yako yebisa président ke na mona ba périodité ndenge na régler ki na mona so na régler te parce que tout na ngai régler
nga na yebisi te na réglé te er na yebisi na réglé te le président JB atindi chauffeur ne papa saki lutunga bayi bazunga na mutuka na mbo bamanga na hôpital kokoma komisanga na hôpital babetanga tonga na lali après maman na mona ko moloba loba ko anesthésie na la mukabwe na moni cantine ya makila papa chéri le 5e âge à 13 ans 2 fois Argentine puis na wana boti na 3e mois na ndeye ko bota na sima maman biso ay bakate ke na comme déjà des vergers ay ko yeba ke na comme des vergers à partir ya zemi Argentine après Argentine susu na zoki suze mususu na ko longa longa lokola 3e ya président JB Mpiana na longo limi bayi na âge à 13 ans moko na boti Argentine à 15 ans ya suka wana nde na ko longolango ndepe banda wana pe makambe ko beba président balukela ngai des fois parce que dans un père de famille na blobino JB Mpiana funa ngai pour violer mona ya bato yo JB Mpiana aux assassins tu blagues avec moi na ko boxer yo JB ndenge zali awa ngai na kuluka famille wana la bengo JB Mpiana funa ngai na za défenseur ya ba mineur que nous funa ngai parce que na défendre ba mineur na bengo na komuno JB Mpiana hein tout na yo sala tala ko na se ya bangi na se ya zododo tala ko violer moi na bato liboma na bengo JB Mpiana na za défenseur ya ba mineur na kokota na association où ya ba famille ya famille ba violaka bango na okoma lobi fondation na ngai kokoma e kokota sa kombo na yo JB Mpiana kenda kofunanga comment aujourd'hui la fille est à commis derrière mon colo aza soumise azana droit azana temps ya kofunda ye okay. Ah oui oyo ezali dernière année na ye yango oyo soki année eleki nde ezaka toujours 10 ans azana temps 2024 jusqu'à la fin azana temps ya kofunda ye mpe bakanga ye baarrete déjà nazwi baavocat nazwi déjà baavocat naza na 3 avocats nazwi bango otosala pouvoir JB Mpiana okozala arrêté pour un viol. Aux ana ba infraction ebele za na kati wana. Fundanga na ko se présenter ce que Congo a autorisé ba violaka ba mineur, je serai arrêté. Mais ce Congo a autorisé, c'est toi qui vas être arrêté monsieur JB Mpiana. Violeur. Hein? Okokangama, tu es assassin. Hein? Moi, ok, qu'on viole, moi, on a 14 ans, on vote, il est sous moi, on bec que c'est bien moi, on a. Yo, mais c'est JB Mpiana. Hein? Oh, merci. Fais gaffe encore, tu vas voir. Vous allez arrêter à l'extérieur du pays. Pourquoi? On a eu ça, batoké. JB Mtunaye, et ça, la kabienté. Et le bandé, les sous. Aboti mwana wana nga na âge ya mwana wana 25 ans abandi déjà ko fréquenter Maréchal Mobutu abandi ko fréquenter ba chef de l'état africain mosusu ka âge ya mwana wana okay na âge ya mwana wana bakisaka 5 ans 30 ans na somaki déjà masuwa na âge ka mwana mukete amukolo c'est dire que petit moko kala ka mutazo mela tumbako moko na kalabambe yango Zaïre Zaïre. Oh. On se beto kaka na mutu dega. Père na bani ko melango. Ta babani wenge. Père na bani ko mela Zaïre Zaïre. Bon na ko mela tumba. Il faut arrestation dans l'immédiat ya JB. Asa les soni. A viola mwana ya 14 ans. Pe baboti na ye mwana. Ah, likambo mwana tsuka, ok. Na ko senga na ba jeune fille nyonso. Il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans, na ko mobiliser bango ba ke na pouvoir na liboso lopango ya JB. Soki JB a ke makala te banona ba kolongwa te. Ils ont une infraction grave. Il y a Laurent te soki zaki confia mais oki mokili ningani les ah oui, soki zaki confia biso pe bato ya kofi tokola la te. Mwana nyonso ya 14 ans. Bana na ngai, banyesi na ngai. Bino nyonso na kopesa bino dati kaka na voya télévision oyo bo se mobiliser liboso ndako ya JB bolali na balabala bokolongwa te to tikila bido ba secret ba mapa tout ça te mukolo JB ko kena makala et puis condamnation est au sein du gouvernement congolais 30 ans de prison
makambo il faut CPI oui makambo il faut CPI à côté yango jibe aza ndoki jibe aza assassin jibe comment que na kozwa mwana ya 14 ans ke kolala ye mwana ya 14 ans jibe oza ndoki jibe nga na ko défendre parce que naza père de famille na lobi no. Alors ndeko nanga jespo olandi ndenge Laurent Sokoko alobi bandeko pesi pasi pe mawa ya komona makambo ya junior to barankine mosusu na musique ezali bandeko toyebi te ezali mpona monde de satanisme to nini tala Laurent Sokoko makambo akomi koluka na baavocat akotisela mwana suka po bameka konuire vie ya JB peuple congolais ezalaki juste mpona kolakisa bino nani aza derrière makambo ya JB mpiana na mwana suka. Parce que baza koloba kisi njora batangi kufali pupa batangi boya boye bandeko na ngai ezali barankine euti na katikati JB na Kofi ça fait des années déjà baloba na kate banda papa maza bomoyi baliki basali ba maisha pa ki ba yokana kate oyo Laurent Sokoko aye kobimisa oyo eza kati na ye po ba nuire boyoki ba proponda lobi ba projet ezali po ba meka kokide kotika JB na kati ya kajo bandeko na ngai kisi njora azalaki na poto toyebi te toza badefenseur te me tozotali analyse selon ndenge Laurent Sokoko alobi esali pasi esali mawa ndeko oyo nyonso alandi video oyo bome ya kopartage eloko ni bozwi na kati awa mwana suka abotaki na age nini bato bakomplike ba age mwana suka obike mutu oyo alekaki na kombo na ye azali membre ya famille na te me bato bakondima te paske aza mwana moke me biso toye juste kolobaka ke makambo oyo ezali makambo moko ezali kopesa bato motema kinyukunyukunyu bato tu bakozala te parce que komona mineur ndenge akotaki na BCBG azalaki mwana ya JB kutu nayebi te to banini mais subitement JB apotisi bandeko na ngai esali pasi pe mawa bolanda. Bonjour, Nabalandi nyonso ya Radio Télévision, bonjour bandeko ya TikTok. Bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier. Bandeko na trouver une poto sur la des cambo ya ba promotion na communauté congolaise. Donc tu es pour la communauté na biso pour na kosa promotion ya biloko na yo TKK marchandise na yo oyo nyonso azana posa ya promotion luka biso to sur promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez ozana posa ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo azana posa ya publicité to promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko to kosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraiter makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout to kosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolaise bao tout banda biso ndeko contacter biso to kosalela yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na katia Radio TV4 ezali TikTok na biso pe na Radio Télévision ezali YouTube na biso Radio News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.